Édition ya lelo mercredi 5 avril 2023 yango to fungoli yango mbote bana Kinshasa mbote ba congolais bisika nyonso bozali kolanda journal télévisé en lingala facile to betela bino dada pour ko cinéma déjà que na côté assemblée nationale ba interpella ki bongo déjà vice premier ministre et ministre de la défense nationale ya mboka na biso monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo pour la présence ya ba troupes ougandaises kuna na est ya République démocratique du Congo ba détail na reportage ya Merlin Folo. Banoko tika to bisabino ke Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre pe ministre ya défense nationale azali bongo interpellé et pas ya député national Juvenal Munibo auteur ya question orale avec débat et zala ki bongo déposé mokolo ya lundi 3 avril 2023 na chambre basse ya parlement avec impact na idéologie. Élu ya Walikale kuna na province ya Nord Kivu alingi vraiment ayeba mingi et pas ya vice-premier ministre pe ministre de la défense nationale Jean-Pierre Bemba ba raison ya solo oyo ya présence ya ba militaire ougandais na cité ya Bunagana oyo euti bongo kozala libéré na maboko ya ba M23 RDF. Pendant que Ouganda ezali bongo cité na rapport ya ba expert ya Nations Unies comme complice ya occupation ya cité ya Bunagana. Tala na kobanda na ye kaka musala boyeba ke Jean-Pierre Bemba et sengeli na ye a convaincre bongo ba députés nationaux pour na sujet oyo. Malgré ba explication claire et nette ya ministre ya communication et médias Patrick Mouyaya oyo alobi ke nyonso ezali ko salema selon accord cadre ya Addis Abeba mais waya luvunu po ba députés nationaux bazali déjà ko charger Jean-Pierre Bemba et sengeli na ye aya ko pesa ba explication pe mission ezali ke azongi sa guerre oyo esika eutaki. Tala boye ba pe lisusu ke ekozala facile po na Jean-Pierre Bemba mais match oyo biso tozotalela tozojimele. Elokani il a fallu de 9h à 15h30 pour refungola kaka coffre oye bombaki biloko ebele donc ya mwanga chuchu boye ba ke coffre wana ba fungoli yango déjà ba découvrir biloko o il fallait ba découvrir ba détail nango na reportage ya Emani Chimbumbu. Ndimelanga kendenge justice militaire et lobaki yango coffre-fort oyezalaki retrouvé na résidence ya honorable Mwanga Chushu no kondi melangake et salemaki avec un pacte na idéologie. Kasi yokali solo simba ke coffre-fort ya honorable Mwanga Chushu et fungwamaki avec 1001 difficultés na ndenge de fois te kobanda 9h ti 15h et salaki ke bande ko justice militaire ba luka ba expert pe ba spécialiste mingi ti ba côté à banque nationale ba bundana na yango masobele kasi ba salaki lisusu appel na spécialiste oyo avandisa masolo ya ba coffre-fort ayaki kofungula ngo aux environs de 15h30 minutes heure ya Kinshasa lors ya audience yango liboso ya justice militaire kokamwa ba kuti na kati ya coffre-fort ya honorable Mwanga Chushu plus de 1300 documents mobimba ya haute sécurité ba téléphone ba milition pe ba téléphone satellitaire ezalaki wana bondi melanga ke na ba téléphone wana ezalaki na communication na président de la République ya Rwanda c'est-à-dire Paul Kagame oyo babandai kosola na pe na ba président ba pays mususu ya Afrique ebele na ba voisin mususu ya RDC noko simba ke kokamwa ba kutaki lisusu ba document ya haute sécurité na ndenge ya defoite o ezalaki classé depuis assassinat ya Mzee Laurent Désiré Kabila kaka na coffre-fort ya honorable Mwanga Chushu ba kutaki lisusu ba information oyo abandaki ko planifier coup d'état pour na pouvoir en place pe lisusu selon rapport information mususu et bandaki kopesa ba indice sur formation il y a 18 pilotes tout si oyo bazalaki formé côté à Mozambique par ba français oyo balingi pona copiloter site ya défense ya mboka na biso o bazalaki na objectif moko ya kosala assassinat noko kokamwa boye ba ke plusieurs personnalités bazali impliqué na masolo yango kutu bakuta ba dialogue c'est-à-dire ba message na bango ezali na kati ya coffre-fort wana tala
noko rapport du sous ebimi que ba politicien belé bazali pe impliqué na kati ya dossier wana selon ba information yango esalaki que justice militaire ezwa décision ya ko transférer honorable Mwanga Chouchou côté ya prison ya haute sécurité ya Ndolo oyo balongoli ye na prison centrale ya Makala wapi abetaki déjà 1 mois. Match à suivre la prochaine audience. Et Okani Toti kaka na dossier ya Mwanga Chouchou pona ko signer bino déjà qui na côté ya province ya Nord Kivu population ya Rubaya oyo bazwa na territoire ya Masisi en tout cas batondi samaki na esengo makasi mingi tango bayoka ki déjà que coffre fort ya Mwanga Chouchou bafungoli yango en tout cas esengo zalaki makasi ba détail na reportage ya Emani Chimbumbu. esengo ezalaki lelo epai ya population ya Rubaya na territoire ya Masisi na province ya Nord Kivu wapi tongo lelo population elamuka na esengo oyo kokamwa parce que batamboli nzela pona kopesa félicitation pe ba merci ebele na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le garant de la nation, les nations de la République Muku Antombolo oyo azali koluka pe ekota partout na RDC parce que bango batamboli pona kopesa fachi félicitations na merci na ndenge a neutraliser honorable Mwanga Chouchou parce que azali parmi banguna ya Congo nde justice ya mboka na biso oyo ezali installé et pas chef de l'État Fachi Beton basali musala kitoko bache contre mir zwa ambiance ezalaki awa. Biso tolobi merci beaucoup chef de l'État grâce à justice oyo a tient en place na 4 ans pamba ya mandat na ye tala makambu ya minene oyo banguna ya mboka babomba oyo batu basinfiltra bakota na pouvoir batu bakota na banzela ya nene na nene pona onyoko la congolais Fachi Beton a démasqué bango pe justice etie contre mir yango yo penza elakisami et pas honorable Mwanga Chouchou contre mir coffre fort epai minuke epai population esepeli po bakangiye azali liboso ya justice Beton musala kitoko wo Eokani Simana ye kozwa grade ya général major pe azui fonction munene oyo mokonzi ya mboka pesi ye lokola commissaire provincial ya la police kuna na province ya Otuele boyeba que le général major Elvis Naweje Mpalanga akendeki d'abord kotika nyonso na maboko ya Nzambe sika pa kumisaki nkolo esengo ezalaki makasi mingi ba détail nango na reportage ya Vincent Onokama. Na ordonnance présidentielle, Oyebimaki Mokolo ya samedi 1er avril 2023, mise en place à la police nationale congolaise et Salimaki avec impact na idéologie. Alors, Bandekoranga et Sengeli Bokanga Peboyebake, les policiers du peuple, les très compétents, il y a la police nationale congolaise, le général Elvis Naweje Mpalanga, Yende a commis bongo na grade, il y a général major avec 2 étoiles, P, Azui fonctionne à Sika, Noko Tunanganini. Le général-major Elvis Naweje Mpalanga, le policier du peuple, a commis commissaire provincial et à la police, il y a province, il y a Otuele. Lokola Zalaka Moto ya Losambo ya Mabondeli ya Solo. Mokolo ya dimanche 2 avril 2023. Akendeki d'abord kopesa Nzambe na ye lokumu pe masanjoli mingi pona grade ya sika oyo auti kozwa. Nyonso esalemaki awa na paroisse Saint-Albert. Epai wapi akumisaki Nzambe na ye mingi na ndenge bauti kopesa ye grade ya sika epai ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yende akokumbe la province ya Otuele na côté à la police. Le général major Elvis Naweje Mpalanga, le policier du peuple, pe balobi ba merci ebele na mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton oyo asali choix ya kitoko ya malamu oyo population congolaise mobimba esepeli nango na ndenge apesi ye fonction ya kitoko
kitoko akumbela province ya Otuwele epai wapi akokende kobatela population na biloko na ye ndenge kaka mission ya la police ezali kosenga bango. Noko akutana kibongo na gouverneur militaire ya province ya Ituri Johnny Luboya Kashama oyo a félicita kibongo le général major Elvis Naweje Mpalanga pona fonction ya sika zui pena grade ya sika en tout cas esengwezalaki makasi. Tala Noko balobi lokuta eyaka kaka na ascenseur mais vérité eyaka malembe ti ekokoma avandi 5 ans na bas de touche ti lelo mokonzi mboka amoni que il faut le policier du peuple le général major Elvis Naweje Mpalanga azonga na masolo noko yango bana Otuwele boza déjà ya kosepela avec le policier du peuple le général major Elvis Naweje Mpalanga match eza epa na bino. Wow! Awa na Kinshasa boye bake Marsavco toujours musala kitoko balobi produit na ye Soumamous poudre à récurer balobi produit oyo vraiment ezali ko sunga mabota na biso na bandaku pona misala nyonso soko saeli donc Soumamous poudre à récurer oko sepela makasi mingi na ndaku na yo. Reportage ya madame Patience Rema Adonis Silanga na Emani Chibumbo. Qualité Marsavco, la gamme du maître. Nous touchons votre vie à chaque pas. Yoka bien, tolobi, fini, tolobi bien, c'est fini. Likambu ya konika banzungu, lokola na tango akala, ozwa putulu ya makala, luka zelu ya poussière, nika kwa tulukwa, ponzungu etela. Noko, solution yangoyo eye. Tunanga nini? Soumamous poudre à récurer. Oyo, ezali bongo multi-usage avec impact na idéologie. Yebake, Soumamous poudre à récurer. Ya citron ezali, pona banzungu, basani, kasi Soumamous poudre à récurer, ya javel, ezali wana pona konikela, balavabo, bakiv, douche na yo engela, ngwe, yoreloko. Bandeko Marsavco elipse susu. Soumamous poudre à récurer, pona banzungu na bisu. Tout ça est lango, eza bien. La peste tout ça est la kazemi, tout ça est la poudre Soumamous. Marsavco ayibso atuka poudre moko kitoko ebitelisa banzungu tone chinzungu na o yaki mundu makasi mais na travail ya Soumamous nzungu na yeteli même bari tout ça est là Soumamous eza bien. Marsavco ego ide biso amiseli biso Soumamous en poudre récurée donc awa eko mabasalite nyonso eza muke eza munene na ngoba ko Soumamous eza juste on va commettre biso on a barecho banzungu na biso donc ba bloka mike ozo permettre biso pour conseil là wana ce qui to longo awa to suis Soumamous en javel oyo eza pour la balavabo caro mais en poussière donc on a oyo Marsavco en tout cas libéna pour le peuple congolais. Simba ke oyo nyoso ezali grâce ya Marsavco la gamme du maître nde achelibino Soumamous poudre ya citron na oyo ya javel pona kolakisa ke yende akanga masolo yende solution ya libota. Marsavco, on n'aime pas les gens comme ça. Tala ba produit na yo, tala solution, tala esaleli et puis na suka film et ngeli sarakaka. Wow. Qualité Marsavco, la gamme du maître. Nous touchons votre vie à chaque Exodus balobi salle kitoko salle de fête oyo batonga yango na ba normes internationales soko za na conférence événement na yo mariage n'importe quelle soirée kende kuna na Exodus o sepela makasi mingi. Reportage ya Merlin Folo. Désormais, bana yangaliema kombo ya modernité ezande salle polyvalente Exodus pona ba fête na bino ya mariage, anniversaire, réunion, pe cérémonie ya ndenge na ndenge et bongo pona ba séjour inoubliable. Salle polyvalente Exodus et tchelibino ba appartement ya luxe pe confort neti kaka na poto. Tala cadre oyo ndimela ngai ezali na personnel qualifié awa soki okoti na kati lusaki vana neti kaka na Russie, Moscou et Kosa. Courant 7/7, parking et Kuba. Salle oyo ezali ko respecter ba norme internationale. Bonne adresse
bazali na route de Matadi numéro 1000 commune Ngaliema. Référence la police ya pene P en diagonale na hôpital. Voici l'homme. Salle de fête Exodus baza pe lisusu na commune ya Kalamu quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro 10A. Exodus Matonge baza na mobange na studio d'enregistrement pona yo mutu olingi okoma musicien professionnel. Bazali pe na salle de répétition oyo nyonso boza komona awa kaka po yemba kitoko pe o enregistré malamu. Pona kobenga bango benga na 081 915 14 40. Benga na yo bango tangu nyonso bakoyamba yo mobimba. Awa na salle polyvalente oyo okozwa ba souvenir inoubliable. Eokani. Soki okomi na passerelle ya Bitabe okokonstate ndenge moko na lingala facilité place wana penza ekoma nango en tout cas esika ya bafulu parce que modèle bafulu ekoma wana okosepela soki mukete. Reportage ya Grâce Dissas na Adonis Ilanga. Eza fulu te bokoka mwanzoka nde ezali passerelle ya Bitabe awa kote ya Changu epai wapi mbongo ebimaka na gouvernement pona kosala banzela pe passerelle po batu balekaka na lolenge moko ya malamu. Me awa batu baleka na kalisusu te soki otali bien bapa ya batu to pe batrace ya makolo ya batu ezala kalisusu te. Salite nde tikaka fulu nzoka nde za passerelle. Banzete kutu ekomi deja kobota donc kala mingi te bamanga ya ba passerelle ekobanda kobukama awa kaka ndenge bozali komona awa. Ba habite ya Changu ba mesana na bango kokatisaka kaka na prince baza komona contour ya kotourner komata passerelle kokita yango kote oyo population bakomisa na bango passerelle esika ya kobwaka matiti to pe basalite epesi pasi pe mawa komona mbongo modele ebimaki awa. Mais sabotage to pe négligence toyebi te soki kote oyo basalaka salongo po suivi eza komona na ke ezalaka nango te passerelle ekoma fulu. Tokosenga kaka na bourgmestre ya commune ya Masina na ya commune ya Njili likambu oyo etali bino po eza mingi na Changu. Tala ndenge nini population kote oyo bakomisa passerelle esika ya kobwaka matiti. Ata bino moko bozalaka na culture ya kosalaka salongo tika bureau kita na terrain ya kotala ndenge nini passerelle ekoma fulu kote oyo toyebi te soki population bakatisaka ndenge nini awa na se likolo passerelle ekoma nango fulu. Bakonzi bosala quelque chose. Et salimaki na commune ya Selembao na quartier Mwanantulu epai wapi bakangaki muibi moko amesala na yeko iba bakangaka ete mais cette fois-ci akangami ayoki soni na mission ya batu. Boza ba détail nango na reportage ya Grâce Dissas na Rola Kisansi. Tata mama soki abimaka tongo aibisaka yoki akendaka musala jeune fille nzoka nde mosala na ye ezalaka ya kimoyibi. Mwana mobali oyo bozali komona bakangi pe babeti boye nzoka nde grand moyibi na niveau ya kosakana te ayaki koyiba awa na quartier Mwanantulu na commune ya Selembao na sima ya prison centrale ya Makala. Ba rétroviseur ezalaka kota mituka oyo musala na ye kolongola kokende nango ayibaka nzoka nde balingela ye boule kote oyo bakanga ye babeta ye na niveau ya kosakana te kaka ndenge bozali komona awa population etiki na maboko ya la police. Bao bazalaki wana bazangaki maloba te balobaki boye bango oni ko la biso awa rétroviseur ba premier ekomela bango lokola problème moko boye otobula kutu soto yena tongo yo kuta pineza te. Donc on tient à soda ba fonzo ba soda ba sala musala ngo bien na kata prison a habité aux zone rouge. Salinga no mo passe quoi. Ebela mobali ndenga zabwa ke yiba. Abimana ala longola ndaku na yena butu. Akeko luka ko yiba. Biloko ngozo yiba esala iloko te ba bila bien malaki ba profiter na ngote. Mais na okamo ngani na bona matongo ko mona nga Fabrice papa na Gracie na matongo pona ke luka mbongo. Ale ye a yiba do mbando na na ebite bambila ka basama na bango. Tokosenga kaka na bakonzi ya la police musala kitoko oyo bosali emonani na miso ya bato population bazala kimia. Awa mwana mobali oyo kokotelaka batu na bandaku pe koyiba ko brutaliser. Tokosenga na bakonzi ya la police lokola bokangi ye bokende na ye ti na suka ye lokola yaki koyiba pembe na prison centrale ya Makala
akota nde na kati kuna ayoka mpe ndenge baninga bayokaka eyokani. Côté la Caisse nationale de sécurité sociale SNCS toujours Moussala Kitoko et Zali Kosale Makoto kuna témoin à événement toujours Adonis Ilanga. Waouh, tu as de la chance d'être locataire de l'État. Oh, une aubaine. Tu as fait combien d'années ici? 34 ans. Ben, pratiquement, Balagnos va botter bien, ouais. Vraiment. Belle maison, à bas prix. La taille facile à payer. Et je présume que tu n'as pas de dette, hein? 120 mois, je n'ai pas payé. Mais non. Mais, Banda Kunangai à Binzana et à Banda, j'ai mis des locataires qui me payent chaque le 3 du mois avec garantie de 12 mois. Ngamoko, moi, na Gombe centre-ville. 120 mois. Ça veut dire 10 ans que tu n'as pas payé. Ah non. Alors que toi, tu exiges à tes locataires de te payer régulièrement et à temps. D'accord, l'État, mon cher. Et d'ailleurs, il y en a qui font pire que moi. Non seulement ils ne payent pas, mais aussi ils vont jusqu'à sous-louer la maison de la CNCS. Hein? Ou carrément, ce qui a longé, a une déconaille à remplacer Nandaku. Donc, Bandako CNCS, c'est comme pratiquement patrimoine familial. Pas vrai. Vous serez dénoncé et déguerpi. Hein? Déguerpi par qui? Mon cher, personne ne peut me déguerpir. Arrête de rêver, hein. Les choses ont changé, cher ami. La CNCS, avec le nouveau conseil d'administration et sa nouvelle direction, qui que vous soyez, aux Alanani, aux autorités militaires, civiles, politiciens, aux Foutinda, quoi, l'État, Bakoboua, Kaolibanda. J'ai un parapluie. Je ne suis pas n'importe qui. Qui va me boire à Kéba, cher ami. Et c'est ce que le chef de l'État ne veut pas entendre. Et même le Premier ministre et sa ministre de Travail et Prévoyance sociale condamnent tout ça. Tu seras chassé comme un vulgaire monsieur et ridiculisé. Kéba, cher ami, si tu ne payes pas, il y aura majoration de retard ou pénalité. Jusqu'à la saisie de tes maisons pour une vente publique ou la saisie de tes comptes en banque. Jusqu'à ce que la CNCS va récupérer son argent. Et quand vous ne payez pas vos loyers, vous privez à la CNCS non seulement les moyens de entretenir ces immeubles, mais aussi de payer les pensionnaires. Bonjour, Papa Lombe. Bonjour, c'est Meki. Nalobela kandeko no butu moya likoyo kate. Mutu makasi comme pas possible. S'il vous plaît, patron. Nabosanaki. Bato kesi bayeki ko luko awa, on l'accepte bango ba preuve de paiement o futi la kanda ko. Olobana boni. Patron ko sala locataire te. Asomba le pango yo kala tongo. Mon cher, Babandi, tu vois, Keba Bakuboa Koublo Banda, Okosambwa Bamba. Pacific Palace, cadre moko très idéal pour l'événement Nabiso, soko commune ya Mongafula na quartier Mitendi, okomona site touristique wana, okosepela makasi mingi reportage ya Benjamin Panzu, leader ya Kalunga. Allô Diplôme, tu es où? Moi je suis au Pacific Palace. Tu connais l'endroit? Oui, je connais l'endroit. Au cœur de la ville de Kinshasa se trouve un endroit très magnifique pour vos moments de détente à volonté, c'est le Pacific Palace. Un cadre idéal pour les personnes exceptionnelles que vous êtes. Chez nous, vous y trouverez tout ce qui va répondre à vos désirs. Des chambres bien équipées avec douche et des lits pour un repos paisible et doux. Vos séjours seront inoubliables car vous n'allez jamais le regretter. Une piscine pour une nage non-stop. Un restaurant VIP pour vos rendez-vous romantiques et amicaux. Sous la gastronomie congolaise et étrangère. Chez Pacific Palace, ah oui, nous sommes dans le brouille. Notre adresse, route de Matadi, référence Arrêt Grand Hôtel, au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Bienvenue chez Pacific Palace.
tokita na commune ya Makala ndenge kaka lingala facile lakisaka bino fulu moko basopa yango wana epa ya bandeko ya Adi Construction wana kaka na terrain missioni boye bake sima ya lingala facile kolobela likambo ya fulu wana bake kolongola basalite nyonso tout ezalaki wana population aux environs et sepeli makasi mingi reportage ya lingala facile. Tangu lingala facile lobaka bakonzi bayokaka pe basala kandimela ngai ti kamera lingala facile ekitaki awa pona kolakisa bino mikolo uti koleka ndenge bandeko ya Adi Construct batiaki basalite na terrain ya missioni oyo ezwami awa na quartier Kalunga la commune ya Selembao pena commune ya Makala na koloba ya bandeko ya lingala facile tala lelo oyo balongoli basalite oyo population basepeli makasi po ekomaki koempêcher moyen ba match ebetama ezalaki lisusu te boyoka ndenge balobi basalite ezalaki ebele ya bafulu mais arrivé maintenant que elongwe eza terrain missioni eza entre Selembao Makala tomonaki terrain batieli biso fulu mais lelo oyo fulu balongoli toalesi na terrain te bato ya prince bazwaki bazelu batondisi fulu batondisi biso tobetaka championnat toyambela awa tourne ya koyambana cité verte kuna pasi maokena transport mais tosepeli nde baye balongoli biso bazelu awa mais terrain nde bebi pe nde baya baswanye yango na ndenge moko koswanye mpena po abonwa tobeta eza te donc bandoza bashok bapota po bandilanga eza awa eza mwa propre te ngai naza gardien ya FC Selma première division yamba a mais tomona kasi bitima batadi baye babwaki yoka mama na fulu mais tomeka kopesa ba message simba te mais toleto la mwito moni ngala facile yezu biso terrain kei de te sutu basusu bebu baye balongoli biso mais de balongoli biso baya ba ranger biso terrain ezonga kitoko tozonga na oyamba a championnat ndenge ezala tosepeli nde Benjamin Panzo ayaki mpe na biso ya leader ya Kalunga nzambe na bango ntango aya filme mabele tomoni alobeli lelo tomoni baye balongoli yango nyonso esali biso mpena kitoko makasi tosepeli mpena nzambe apambola ye ala facile toujours même moral eyokadi likolo ngala facile ya solo population esepeli kasi basengi na bato baza kosala misala oyo baplanier terrain ezonga malamu po bazonga kobeta bale bondimela ngai ke première division pe équipe ya Selma abetaka awa soki terrain ezongi te ekoempêche bango calendrier kobeba baplanier po bazongela kobeta bale kitoko eyokani. Donc, comme il a souka réellement pour l'édition, il y a le mardi 5 avril 2023. Merci. Naba Congolais partout, Bozala qui pour Rolanda Lingala facile. Naibi que Bossepeli Makasi Mingi. Naba information Nyos Bozuna Kati Awa. Alors, bisoto dédié édition rapidement dans Montonanzambe. Le prophète messager Emmanuel Dodi. Balobi, donc, les qui a Jésus-Christ, toujours Moussala Kitoko. Yesora Lobi, Ratarate, un coup, une flamme. Le prophète messager Emmanuel Dodi. Et puis, Congolais, Bane Sengo Makasi Mingi. Yako félicité. Inspection générale des finances IGF na mukuse pour la musala ozali ko sala makuna tala lelo dossier ya sikomine hein et bimi poisson na misu ya batu alors soko moni mutu mo azali ko yenga autorité mo azali ko pata boye ba déjà que dossier ya sikomine et kangie na kingo donc moya kima eza soki mukete merci na bana Kinshasa édition oyo mutu akumbela kibiso ngo kitoko en tout cas c'est madame Patience Rema, hein, Rema, ba patience na sima caméra tozala ki na Adonis Ilanga, musala kitoko na ba monteur na biso to benga bango mingi les expérimentés pour basala musala kitoko makasi mingi. Alors bana Kinshasa bana poto ba congolais boye bakaka ke CPC zali, balobi CPC zali koya Congo pour Christ. Balobi na mois d'août oyo koyinda mabe 3 jours na martyr avec l'évangéliste international Kiziamina Kibila, hein, Jean Oscar biso tout ozalawana pour na mubange na campagne d'évangélisation on a donc ekoleka kitoko makasi mingi. To souhaiter joyeux anniversaire na quelques personnes oyo babotama mukola lelo to bandi yango pona koloba mbotama elamu na lingala joyeux anniversaire na français na ndeko na biso donc Elisette Konde balobi vrai chéri donc yo wana bozotala ye Elisette Konde nzambe abomba yo abakiselo bamvula ebele makasi mingi. Joyeux anniversaire na Caleb Kalala balobi donc yo wana donc planète Tchabwala donc yo wana ekoyinda mabe na côté Allemagne kuna na Munich en tout cas
joyeux anniversaire na Caleb Kalala. Joyeux anniversaire na Merdine Ndungi. Yoana donc vrai chéri, Merdine Ndungi, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire na Anya Masaka. Balobi Anya Masaka, vrai chéri donc lelo Barumbu vous allez tomber donc na Dikwanga na 20 tabac. Joyeux anniversaire na Pichou Dakolo. Balobi Pichou Dakolo donc l'oncle le plus humble, le plus cool. Yewana bozotala donc Pichou Dakolo. Lelo ekoyinda mabe na côté ya Malukukuna donc banda na Monaco. Ti donc na côté à maison communale et Rosa de Sengomakasi mingi pour l'anniversaire. Il y a donc Pichou Dakolo, l'oncle le plus humble, le plus cool. Le loko li ape ko mela ba maboke et kozala kuna. To comme na suka bana Kinshasa, ya kolobeza lisusu te na yebiki bosepeli makasi mingi et sengo na bino ezandenge moko na esengo ya bana ya Rubaya kuna na Nord Kivu balobi donc ba dossier tout et bimi libanda poisa justice mboka ezo sala musala kitoko. Nalimwe